lisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Branché sur la 3W Radio-Télévision Lisolo et c'est toujours Yabino DSV Diana sur le foot de Foupertale moto toujours na kati ya bato ya solo bandeko na ngai soki lelo na ye vraiment pour solo na ba peuple congolais oyo bolandaka ngai oyo boyokaka voix na ngai okotsaka ngai na kati na ba ndako na bino lelo bolanda lisolo oyo na kobetela bino na bokebi bolanda yango nde tokopesa information na biso na sima lelo wabino molobeli DSV Diana sur le foot de Foupertale lelo na witi koyamba coup de téléphone oyo na kati na Kinshasa babenginga na kati na portable na ngai tango babenga na kati na portable na ngai ezalaki batu oyo ya pouvoir nde mutu babengaki ngai babenginga lelo na kati na portable na ngai ndeko wana ayebisi ngai DSV na bengi opona pesa yo information oyo ezali kolekana na kati na biso na kati na PPRDP na kati na présidence na yebisi ndeko na ngai naza kotia matoi po na koyoka yo alors ndeko wana lelo ayebisi ngai alobi na nga DSV na camp Tchach 20 soldats officiers babomi bango na camp Tchad. Alors information on azali ko pesa yo ezali vrai oyo ba soldats babomi 20 soldats na camp Tchad. Et puis Jeannette Kabila na Zoé ba witi ko raté attentat to embuscade na Sainte-Thérèse kuna na Njili ba witi na Bikalbitouche ba witi ko raté embuscade moko il fallait ba beta bango masasi mais et raté bango. Alors ndeko wana pesinga ba information ayebisinga ba information o ezali vrai ngai na tuni ndeko wana motuna na lobi ndeko bino bopesaka ngai ba information oyo bewitaka na kati na bino mais pourquoi bino soki bomoni monsieur Joseph Kabila azali ko diriger mabe pourquoi bino bolongwaka te ndeko wana apesinga ba révélation moko oyo na ye nango liboso ya bandeko na nga ba congolais pe ba congolaise ndeko na ngai ayebisinga lobi DSV bino bozali kuna na kati na diaspora bozali kobunda alors biso na kati na Kinshasa tozali komona mabe ezali mais tokoki kolongwa na PPRDT parce que toyebi ke kati na bino bozali na bo sérieux na tunie kozala sérieux ezali ndenge nini alors bi oyebi ba information mingi oyo elekanaka na kati na Congo ezali bandeko na bino ba combattant ezali bandeko na bino ebele oyo ba organisaka ba manifestation oyo ba organisaka ba réunion bango nde mutu ba pesaka biso ba information juste ba tekelaka biso et puis ba pesaka biso na nombre ya batu oyo ba yaki na ba kombo ya batu yango monike biso to vivaka na biloko wana tellement tozali komona bino moko na kati na diaspora boko sala réunion songolo boko programmer eloko boye mais na kati na bino moko boko benga tozana information to pesa bino bo pesa biso mbongo to livrer bino information alors bino moko bozali ko benga na kati na Kinshasa tozali komona bozali ko senga mbongo pona ko pesa information oyo ba réunion bosali oyo ba groupe ya groupe militaire bosali na kati na diaspora bino moko bozali ko pesa information yebisa ngai ngamutu na zali na kati na majorité est-ce que nakoki kolinga na rejoindre bino tandis que côté na bino bozali na ba traître ebele alors bi DSV tomoni makambu oyo monsieur Joseph Kabila azali kosala ezali pe ya malamu te mais tozali na posa to ya côté na bino mais côté na bino ba traître bazali ebele oyo ba pesaka ba information ndenge bozo préparer ba groupe armé ndenge bozali kosala bozali ko voyager partout bozali ko pesa ba information yango nde tomonaka moyen to rejoindre bino te parce que bozali na kati na bino ba traître bazali ebele ndeko wana talisinga lobi DSV information nyonso tu oyo yo olobaka na ba video na yo oyo olobaka na kati na radio na yo ezali enregistré
c'est-à-dire biso topesaka information claire et que yo soki olobi biso tozwi les mêmes informations oyo toyebisi yo oyo toyebisi bakombatant balobi tozwi les mêmes informations wana tokei nango epai ya monsieur Joseph Kabila tolobi tala eloko tolingaki tosala boye DSV déjà c'est alobi yango na kati na radio na ye DSV c'est asali vidéo okomona monsieur Joseph Kabila tali alobi ah secret tolingaki tosala boye déjà c'est yebani to changer to multiplier befort to bimisa mbongo po to intercaler biloko wana bosali programme et que la mère Mende a rejoindre opposition côté G7 na dénoncer yango bino moko mutu bopesi information na dénoncer yango nzokande bozali kosala commerce bopesaka biso ba information oyo ezali na kati na bino biso tolobaka yango bino bozongaka lisusu pe ya monsieur Joseph Kabila tala eloko tolingaki tosala boye ebimi déjà kuna cela veut dire que DSV azali na mbongo nde azali kosomba ba information DSV azali na mbongo nde azali kosomba minduki DSV azali na mbongo nde azali ko manipuler biloko nyonso tout oyo azali kosalama nde bozwi mbongo bosombi ba mampangu bo faire voyager bana na bino na sima ya mikongo ya bato bandeko na ngai oyo bozali na kati na majorité ou bien oyo bozali kosala service ya sécurité boliaka mbongo na bino na mutoki ya bato te boliaka mbongo na bino na ben fausse information te na bakombo ya bato bino moko bobengaka bopesaka ba information nzoka nde bobengaka bopesaka ba information po bobalukela bato bokendeke non bato bazali na bato na kati na terrain bato baza kobimisa ba information ndenge nini po ekomi commerce ya solo bandeko na ngai soki olingi Congo kanisa malamu eloko bino bozali kosala en tout cas bandeko na ngai message oyo nazali kopesa na bato nyonso oyo bazali kotravailler na monsieur Joseph Kabila et que bapesi bapiste ebele oyo monsieur Joseph Kabila azali kosala baza kopesa yango epai ya bakombatant epai ya bato nyonso tu na ntango bato bakosala video balobi yango baannonce bino moko bozali le premier ya kozonga lisusu koloba monsieur Joseph Kabila tala plan tolingaki tosala bamoni yango tala eloko tolingaki tosala bamoni yango voilà monsieur Joseph Kabila kopesa bino mbongo bosombi ba mapangu bosombi bandaku nde bozali kolia kosalir ba réputation ya bato soit disant que bato wana bazali na ba groupe armé bato wana bapesaka ba information bato wana bazali na bato oyo bayokaka bango na kati awa et pourtant bino moko bandeko na ngai bato bozali ko travailler na service wana nde bozali kopesa biso information oyo bawuti kopesa lelo na banzi bokoselanga makambo te bino moko bobengi bolobi eke 20 soldats officiers ba bomi bango na camp Tchatch bino moko bopesi information embuscade ya Zoé Kabila pe na Jeannette Kabila na Njili oyo ba rataki koboma bango mpe bino moko bozali kopesa ba je oyo Kabila atindi na opposition bato oyo nyonso atindi na opposition bino moko bato bozali koyebisa biso na ntango biso tokoloba boye nde bokei boke kolia mbongo na sima ya motoki na biso yebaka tous ces pays-bas nyonso oyo tosalamaka na kati oyo esalamaka na kati na mokili oyo efutamaka kaka na kati na mokili oyo ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertale mutu toujours na kati ya bato nde natiki bino mutema mabe na bino nde ekofuta bino bye bye.